Hi everyone, bote bandeko nanga. Na ye sikoyo na video nanga ya lelo eza sur interrogation, interro. Donc toyekolaki sujet sur my family, libota na ngai. Sikoyo awa tolobi tosala yango interrogation, totala soki tocomprendre. Donc eza deuxième assessment tosalaki ya liboso déjà oyo eza ya mibale oyo tozosala. Alors tokozala na 15 questions, eza choix multiple. C'est-à-dire que tu as 4 choix pour la réponse moko quand est correct. Alors, ma question est sur the words for family members in English. The words for family members in English. Donc, ils là koyekola ba vocabulaire ndeni ya oloba bakombo bandeko na biso na anglais to yekola ki yango sikoyo tozotala soki to comprendre eza sorte moko ya interrogation nde nalobaki tozala 15 questions. Alors, question ekobandozala na lingala. Question ekozala na lingala, réponse sikoyo il faut lobango na anglais. Donc tozana 4 choix, 4 sortes de réponses kaka moko moto eza correct. OK, tokobanda. Question numéro 1. Ndenge nini balobaka baboti na ngai na anglais? My family in law, my little sister, my parents, my brothers. 5 secondes après tu as vu la réponse. My parents. Question numéro 2. Ndenge nini balobaka kombo na ngai na anglais? Oloba ndeni. I live in, my name is, my parents, my brothers. 5 secondes. My name is. Question numéro 3. Koko na ngai ya mwasi na anglais eza nini? My little sister, my little brother, my parents, my grandma. 5 secondes. My grandma. Question numéro 4. Sango nini baloba yango ndenge na anglais? Sango nini baloba yango ndenge nini na anglais? I am not good. I am fine. How are you? My sister-in-law. 5 secondes. How are you? Question numéro 5. Yaya na ngai ya mwasi. Oloba yango ndenge na anglais? My big sister, my little sister, my family-in-law, my parents. 5 secondes. My big sister. Question numéro 6. Bandeko na ngai. Oloba yango ndenge na anglais? My brothers, my parents, my siblings. I love my family. 5 secondes. My siblings. Question numéro 7. Bokilo na ngai ya mwasi. Oloba yango ndenge na anglais? My mother-in-law, my little sister, my parents, my brothers. 5 secondes. My mother-in-law. Question numéro 8. Tata leki na ngai. Eza nini na anglais? My auntie, dad's little sister, my uncle, dad's little brother, my little brother, my family-in-law. 5 secondes. My uncle, dad's little brother. Question numéro 9. Mwasi na ngai. Oloba yango ndenge nini na anglais? My family-in-law, my little sister, my parents, my wife. 5 secondes. My wife. Question numéro 10. Mobali na ngai. Oloba yango ndenge nini na anglais? My siblings, my sister, my wife, my husband. 5 secondes. My husband.
Question numéro 11. Mwana kasi na ngai ya mwasi. Okoloba ngo ndeni na anglais. My brother, my nephew, my niece, my family. 5 secondes. My niece. Question numéro 12. Libota na ngai. Okoloba ngo ndenge nini na anglais. My family, my wife, my children, my auntie. 5 secondes. My family. Question numéro 12. Mama kulutu na ngai. Okoloba ngo ndenge nini na anglais. My auntie, mom's little sister. My auntie, mom's big sister. My dad's little sister. My family-in-law. 5 secondes. My auntie, mom's big sister. Question numéro 14. Mobokoli na ngai. Okoloba ngo ndenge nini na anglais. My sister, my wife, my husband, my carer. 5 secondes. My carer. Question numéro 15. Pe ya suka. Tata ya mobali na ngai. Okoloba ngo ndenge nini na anglais. My parents, my big sister, my mother-in-law, my father-in-law. 5 secondes. My father-in-law. Ok, so esili yango wana bobosana te bokende na kati ya commentaire botika bapoint na bino bozwi baresultat na bino soki ozwi 15 sur 15 14 sur 15 13 sur 15 12 sur 15 tika yango na kati ya comment opesa mpe basuggestion na yo mpona mokolo ya lelo tosilisi wana antuka merci na bao balandaki yango assessment na biso interro na biso esuki ya mpona mokolo ya lelo bobosana te boya na chaîne na biso bolike botika commentaire négatif comme positif toza na besoin nango biso nyonso tozoyekola bokabola mpe na baninga bobosana te merci mingi na bao balandaki yango bye bye.